Allô, coucou, allô, mbote na bino nyonso, mbote, coucou, allô, bonjour, nde nalobaka ke bana bobenga bamama, bamama mpe bobenga bapapa, émission na bino yango ete mama Elia Nitu, ensemble, tolanda mama Elia Nitu, tolanda mateya ya mama Elia Nitu, napesi bino mbote, boni boza bien, boni bafamille, eske mabote eza bien, nga de mon côté ça va. Dieu fait grâce. Nzambe azosala grâce, toza bien, libote eza bien, famille ba malamu, fumukanda eza bien, kimia ezali. Bino pe boyebisa ngai soki boza malamu, nayebaki bayeba ngai, bayebalinga ngai baza malamu. Nde kaka nalobaki, soko moni mikakatono ezali eloko ezotungisa ezali kokende mosika te luko mpe nzambe alola belelaka nzambe belela ye akoyoka yo na belela nzambe ayiganga makasi asala bikamwa e ganga makasi belela nzambe badefi akoyoka mpo nzambe alingaka biso nyonso nzambe aponaka te alobaka te ko aza moto ya masumu oyo aza moto te mpo biso nyonso na saa moi toza kaka bato masumu moto aza parfait na saa moi awa aza te ezala aza pasteur ezala aza soki évêque ezala aza pape ezala papa parfait te aza kaka na masumu asalaka biso toza bato masumu moi ebimaka mpona biso nyonso mbula mpe ebetaka mpona biso nyonso soki otoya nini hiver yango timali lese ekoti ta ezaka mpona biso nyonso ezopona nango bato te parla na ngino baki biso nyonso toza bana ya nzambe kosesustime te olobaki ngai boye te koloba teki ngai nzambe atiki ngai nzambe atikaka bana ye te soki oluki nzambe akomimonisa luka nzambe akomimonisa epai na yo kaka kende kotoke na porte ya nzambe tata soki osengi akopesa otoke akofungula oluki mpe akosala nini akomimonisa bona ntongo lelo sava mama Elia Nitu naza bien alabika kimi ezali bino mpe bokomela ngai ke mama Nitu biso mpe toza malamu esalanga plaisir parce que ngai na bino tokutana kaka na ndenge aboya ndenge akotala na boso bomoni nga ntango na bata bakommentaire na bi voila bayebanga bangoyo bayebalingaka ngai bangoyo merci beaucoup. Toza na masolo mingi ya kosana bobika mama Elia Nitu bino bobike mama Elia Nitu émission nanga ezaka émission za éducative émission nanga ezaka mpona kobebisa te mais ezaka mpona kobungisa na koloba mo mokie na bandeko mosusu oyo babengaka nga koyebisa nga peut-être bamakambo ya famille ke tala biso na famille na biso boye na boye en tout cas moi je ne suis pas là pour ça koloba makambo ya famille parce que makambo mosusu ya libota ya bato ya famille ya bato okomema ngo moto makambo ya famille ya bato okende nango boye ozongi nango boye eza malamu te balobi te moto akofunda moto ya liboso ye ndenge azala na raison moto akoki koya kofunda ngo bomoni ke na tribunal babengisaka plaignant aye babengisi mpe akize batelemisi bino mibale babandi kopose bakestion yo ofundaki boye enga nalobaki boye yo olobaki boye moto yaka kofunda moto ya liboso ye wana te nde azalaka na raison en tout cas il faut kosala très attention yango ngai vraiment nasaka attention nalingaka te soki moto abengi ngaki omoni ngai na famille na biso likambo moko uti oleka boye bavosi yango otya laissez-moi tranquille laissez-moi wana ngai te naza moto abongo te otindela nga baaudio nazoba parceke ndeko moko ya mwasi abengi nga bamama baaudio na ngai yango oyo tyela ngai baaudio famille na biso te eza makambo na nga te moi je ne prêche pas la haine mama Nitu moi je suis là pour prêcher la paix l'amour et communiquer la joie nde bongo kamela alingana na ko alina Nala pour nous prêcher NT. Moi, je suis pour prêcher l'amour, la paix et communiquer l'argent na bato yo. Baza kota ngai. Laza na masolo o to kosa na bino lelo. Lelo to ke no solo makambo. Ndeko mosa benginga. Na kumba bandeko nyonso ha. Ndeko mosa benginga. Ndenge to baka femme seule hein. Ndeko baka femme seule. Femme seule azali mwasi oyo azaka ye moko. Avivaka na bana na ye. Ye nde wana to bengi femme seule. Na ndenge mboka na biso na nini na France place tozalaka mwasi oyo aza na mobali te na ndako babengaka ye femme seule oyo aza ye moko aza kobokola bana nde babengi ye femme seule mais biso mona ndenge na biso toyebi ke ata femme seule yango ezala femme seule ezala nango mpe ya solo te nango ya lokuta bakosa wana bango mpona mango ya ne femme seule te bakosi mpona kaka azwa mango ya mwana mwana kaka oyo na femme seule mo mpe ne femme seule te bakosi mais liso tobeta mpenza lelo eza vraiment ya solo ya ndeko moko ya mwasi abenga binanga mama Elia Nitu olobaka mama mariage lelo nga na bengi olobela nanu makambo ya ba femme seule ya biso ba fatenga na femme seule te moi je suis mariée makambo ya ba femme seule nga episinga abi mama Nitu
Il y a solo mutu soka talika ba femme seule ba tolinga ko critiquer mingi ya ba femme seule. Ouais, aza femme seule te. Yekutu aza femme seule. Yekutu a divorcé. Yekutu ba tobaka kimia ba veuve, ba veuve ndo na kimia. Soki neti mwasi ya perdre ki mobile ne. Wana ba lobela ki te respect za ba biki non. Aki na mobile ne ba kaboni nini liwa sa nini. Liwa e kaboli bango. Mais ce comme mutu aza divorcé. Yekutu a divorcé. Yekutu aza femme seule. Voilà. Donc on a besoin de maman il y a ni tout. Oyebi ndenge toza awa makambo so ekomela biso na vie ekomaka na volonté na biso te ekomaka ntango mosusu mpo na volonté ya bato mosusu ekomeli yo ntango mosusu mabe oyo bato mosusu baza kosala esali nini ekomeli yo nga mama nitu naza kobetela lisolo na nga na ye obeta mpo nayebi ke bato ebele baa na basituation oyo omona moto akokoloba yango aza te nde balobaka ke bana na yo ta mosusu soki bazosala mabe moyebimisa mabe wana eza te osani kobomba mais kobomba pe mabe eza kosampire eza bien te ere mosusu fo kosala nini il faut kobimisa na kotanga kombo te c'est dans mes habitudes nalinga kotanga kombo te po moto lobaka moto anga baloba na yo mama nitu moi je m'en fous wana na lobi mais soki moto alobi na ye te natangaka te na respectaka vraiment banorme ndenge nakosola na moto oyo abengi nga ndeko mwasi oyo abengi ngai ayebisi ngai mama elia nitu ngai na tovandaka na France ndenge naza boye naza na etikete ya femme seule koza na etikete ya femme seule wana mama elia nitu wi nazaka na mobali toboti tokabwani ya liboso ya mibale toboti tokabwani ya misato toboti tokabwani ce qui fait que na ye kotikala oka babengi femme seule natikali femme seule naza nga moko naza kobokola bana me nga moko mpe kaka boye na kobokola bana mama niti na mutu moko na mwasi moko ke ce n'est pas eza na volonté na nga te nalingi nazala nga moko nazala femme seule non je suis une femme qui aime le mariage na mwasi ya bolingo nalinga libala nanga kozala fama mwasi ya libala mais sauf que bato nakutanaka na bango mingi toyokana kaka te mona boyokani te bokaboni me nga moko na kati na nga mama nitu nalinga naza mwasi ya libala me ovanda na mutu boyokani te asimi nzela akei bovandi boyokani te me oyo sikoyo navandaki na ye mama nitu nasali mwa bambula ebele nasali 8 ans mama nitu na kifemme seule nazaka nga moko na bana mama nitu naza na bana 5 na kifemme seule na nga oyo mais nasali 8 ans naboti 5e enfant na nga mama nitu nasali 8 ans nazaka su na mobali te nakomi kobokolaka bana nabokolaka bana nabokola bana nalingi bingabi bana pe komona mona lelo papa olobi papa oyo eza pe respecter sa valeur te parce que naboti basi naboti pe mibali nangi te bana nanga bamonaka ba changement ya batonton na ndako esala nini esala pe bien te me nakovanda mama nitu na mutu te mama yo motaka mboka mosusu tovanda ezala mboka malili to na te ya malili eza mingi ta ya mwa moi eza moke mais naye kozwa un bon tonton na aye kondimanga na 5 enfants nde nazalaki wana de toute façon femme seule ndako eza yanga makambo nyonso to eza yanga narulaka nanga mpe nasala mpe mosala nanga naza aide soignante nabokolaka mpe bana bien mama Eliane bana nanga ondire balingi nga nazala na kimia te balingi nga navanda malamu na vie na ngai te bana bakomisi nga femme seule pour la 6e fois mama nitu oyebi ntango mibali bakendaka ere mosusu so mobali ayebiso yabi bana boye naomonaka ye mobali aye po akabolanga na bana nanga bia ndeni nga nakabona bana nanga mpona mobali te malamu mobali asala nini akende nakabona na batonto mibale likolo kaka ya bana boyebiso kaka bana na yo basaka baimpoli bana baka na respecte bana te mopaya ye omona kaka bana basakaki awa eza mpa na biso tusa boye na boye balinga bakonzaka ye tusa mibali nanga mibale bakende likolo ya bana na bandaka kokanga motema omonaka bazopesaka rapport ke bana no boye so mpe natali bana na ngai yango navandaki 8 ans sans kosala nini sans kozala na mobali na bino navanda nano nga moko na bana oka navandaka nabokolaka bana nasala nano mwasi zo natika na mama mibali na continue no vie mama nitume naza mwasi na mai na makleb loko nzoto nyonso eza vraiment moto echauffe ezosala navandi bongo abi te nakosakrifie kaka vite kaka mpona bana oyo mpe babandi deja kokola mama nitu yo mokolo pasa ko nekomi déjà na 19 ans na bi bana o bazokola nde baza boye déjà nga na ko sacrifier vie na ka pona bana te il faut nga pena sani na refaire na vivre na ngai vie na ngai ndenge basi surtout ba vivaka en tout cas na piseki bana respect na kabona ba tonton wana muso nazo kabona na bango ba tonton wana pe ba tonton ba tata na bango pe pona boti bana mo batata misato na bana 5 na batata misato okovana na mobali bobo kaboni mobali akei ovana mobali kaboni mobali akei donc rapport ezalaka ya bana mama nitu navandi 8 ans nde nalobi naye kozwa tonton mosusu bandovanda na ye lokola ndako eza yanga
tonton azaki na epai na ye nga na bisenga habiter au lieu vanda ke pa na yo malamu sa nini oya to vanda ka epa na nga mama Eliane to bandi ko vanda na mobali mama bana na yebisi yo mama Eliane bana na nga comportement mabe mama Eliane mwana na nga telema azoswana na mobali na nga mwana telemi azoswana na mobali na nga na kati ya ndako mama natali mobali natali mwana na yebisi mwana oza ndoki navandi 8 ana na mobali te naye kozwa mobali kaka 6 mois ya pamba obanda kosoniselanga mobali mama Eliane mosusu totika bafemme sale oyo biso bato toza na bana ezaka mpo na biso kaka te mingi bana moto batiaka biso na basituation oyo parce que mwana komona oza na mobali na yo na kati ya ndako mwana bandili ya dérangement mama Eliane mwana na nga telemela mpenza mobali ko telemela mpenza mobali asimbi eza makofi kaka bundisa mobali na ngai ngabi kwa tchancha obundiselanga mobali oza mpe na 19 ans mama Eliane abengani ye nayebisi bima kende na bengani mama kande likele nga makasi na tie libana nga bima kende ozo pe na 19 ans na 19 ans pe na mboko pe oko débrouiller fi kende ko se démerder nga na kofanda pe ka bote mama Eliane naza na mwasi na moins de 50 ans naka neti babino ka nde boye boza mais ezaka ke pona boti bana 5 bana na boti na mibali misato bana 5 yango nazolo bakeba ndeko mingi oyo bazozala bafemme sele mama ezozala te mpo balingi mingi ezozala mpe cause na bana comportement ya bana koma mwana mobimba bovandaka na mama oza na bandeko na kati ya ndako mama kendaka mosala mwasi nyonso abongaka azala na mobali mwasi abongaka mama 8 ans oyo navandi ezalaki jete navandi 8 ans moya sacrifice kaka mosala ndako bana na se priva penza mosala ndako bana naye kovanda nga abi te na kovanda kaka boye te naza mpe mutu biloko nzoto ezosala poso nzoto mpe eleki nga mpe makasi mama nabi mpe te nakokende te naza na ndako nanga yo moyebike na mboka na biso nde toza boye batonto ebele baa na bisika bavanda te so tonto aza esika bavanda te to asangisaka ndako na mutu otali age bi oyo azaka nkolo na nga aya tosani to ya kovanda mwana na nga atelemeli mobali na nga asani asenti mobali na nga asani abundisa mobali na nga ape mwana mobali mama na bengani ye nga bise bima kende nzoka mwana na nga parce que aza mwana liboso ye kanda lokola nga na papa na ye tokabona na bota ye moko na papa na ye bandeko mosusu na ye kobota na boti susu moko na papa mosusu misato oyo baye kobota na papa moko ye nzoka nde azalaka na kanda na motema ndenge nga na kabwana na papa na ye donc ndenge nga na boti bana oyo mosusu boye mama ye earrangeaka ye te ye alobi ya préféré nga nasa nini navanda nga moko me naza na mobali te donc mibali na nga babandaki ma mwana na nga moto abandaki misela nga bango comportement kaka mabe na kamakambuka ya mabe me ozomona ntango mwana aza na mwana mokie ozo bandenga osala te na 19 ans nayebisi papa na 19 ans okomi déjà mobali po yo pokomi donc yo poko ba déjà kozwa pe basi akomi pe kozwa basi mama Eliane ye kutu petite amie na ye ayaka na ndako na chambre na ye kanisa biso toa na province bandako ya minene na province petite amie alalaka na petite amie na kati ya chambre donc mwana alingi akonzanga azaka na 19 ans soki ndokota 20 ans soki na 2020 awa na janvier azokokisa 20 ans donc azolinga neti akonzanga komona ngo mpe aza mbinga mama akonzanga nga na komi lokola mwasi na ye ko nasala boye te nasala boye te azotelemela parce que ye aza mwana nga liboso ya libala oyo liboso nazalaka nango yango na bameli na bino yebisa yo ki bokondanaka bafemme te tokondanaka te nakondanaka na nga te tobetaka masolo eza condamnation te mutu na mutu na vi na ye nakokondane mutu te mama Eliane nalobi kaka ndenge alobi bokondanaka bafemme sele oyo yakuta aza femme sele yakuta avanda na mibali te il faut boyebake bana oyo mpe bazalaka na kati ya ndako nde bakimiselaka biso mibali mwana na mwana aza koyebisa mpe na baninga bozala boye bose comporte boye avant de mama aza ye moko à la fin de compte que mwana abi ke non mama soko azosala donc ndenge mwana azalaka wana amona nga mama ile yo moyebika soza mobali nde yo mobaka mobali balengelaka donc nezaka bovanda mwa salon na tie mobali nanga mwa makola ma ya citron na selita mosusu mwa tanga wisa azomela na sel mwana lingaka te do bana basepelaka bongo te oyo ya mike baalikambo te mais mwa misato mwa mikolo oyo ya na bango moto akotisaka bango nini makanisa mabe na mutu tala niveau yango na moto omona kaka moto aza femme sel bozoyeba te bana o bazana kati ndako nde balukela biso ba problème okozana na mutu boye tala mama na vandi 8 ans mama ile ko imagine na vandi 8 ans de 40 à 48 ans na vandi mama nanga na vandi na boye makama mibali na mope mibali yango pe ezo simba te nazo bota na komi na bana 5 na vanda kaka mais maman ni tonga bité na ko vanda pe boye te na za pe moi si mai na makilo sa 48 ans je suis jeune na na même pas na 50 ans na ye kozwa mutu na nga na tia na ndako mwana asali nini akozanga mama na bingani ye na bisa bima kende koluka vi na yo
déjà vous avez déjà na 19 ans, l'année prochaine, vous avez 20 ans. Qu'est-ce que vous avez vu? Maman Hélène, c'est un peu ça. Na linga ko partager nanu, ko so nanu na bana, po bana. Ba onde ba me makabiso pe na ba problème. Ba problème akati ya famille, akati ya mabala, bana mingi ba na kati ya problème. Na yo ko lobela ki mingi bana ba uta Afrique. Ke bana ba uta Afrique, ba na ba comportement mabebo e na bo c'est vrai. Mais ba oya nga na boti bango ana poto ba uta Afrique te mama nitu na boti bango ana poto. Ce qui n'a bien c'est parce que mingi ba émission bosalaka bana ba utaka Afrique ba comportement mabe eza pe asolo pona mona tana badinga na ba comportement ya bana mais par contre nga bana nga na boti bango na poto nga mona na 48 ans mona nga liboso za 19 ans so kota 20 ans mais mameli na boti na mibali misatu bana 5 mibali misatu na vandi 8 ans sa mobali na vandi penza na 5 penza 6 ans na vanda ye penza metala malili ya mboko mama na wita na mama na mi pesa ka na musala kenda ka musala na zonga ndako na kenda musala na zonga ndako nzoka nde bana ba sepe na situation bongo soki nga na zwi mobali bana balingi te siko ngai ba mto wakwanyanga bana o ne ba kipso problème mama ko tika pe to tika la ba femme sel kola bana nzoka bana ba sepe la raté ndinga zomona ke mobali aza wana ozo ko supe na mobali na yo tout ça non abi bana nga basaka ndenge nini bana nga basalaka oya mike wana mibale bazaka yana bango atindaka bango so nti mobali aye tovandi bango baye bakotana na katikati moko avandi ya moko avandi awa esaka nini erepuseka mobali aza nini aza mosika na nga na banda kocomprendre ntenga azokasa kaka eza affection kaka bana bazolinga non yana bango azoko intoxike bango yana bango to bande kotinda bango yana bango tozotinda bango parce que yana bango lokwa aza mwana mobali ye alingi te mama azala na nini mama azala na mobali botala niveau ya bana oyo tozobota ya solo babaki babota bana babota motema te ndenge nini mwana yoke ndoboya ke mama no aza na mutu na mboko mama ko ola yo moko ba AVC koma ko boma bato oka mutu alali bwala mukiteta mususu mutu akoza alali so azana mutu akumoko cha mutu akoza pembeni bobi pe musu sama babindo tila nde babindo tila babango bongo bo babindo tila wana ko na bite babenga nde babindo tila wana fa na yem na ngango te moninga koketa kolamusa yo mama to papa lamuka kozalaka na mutu eza kaka nécessaire eza kaka important nga na bengani mwana mama nitu kande lekeli nga na bengani ye na bimise mwana nga 19 na bise libanda akepeko na bise kende okendo sa vi na yo parce que na sina lembi mibali o bazo yasima kaka likambo bana bakendaka likambo bana bakendaka naza pe mutu na 48 ans naza na posa ko vivre vile nga ko se limiter tika musala ndako mais non mama nitu non quand même nzoto zo ko kalisu te nzoto za na babosenga nango nzoto zo ko kalisu te mama tana ba malili ne komi bo nzoto zo ko kasu te na ko kalisu te mama yangona abina beta lisoni ke base bele bana ba situation oyo yeso azana mobali bana ba kimisa ke mobali bana mto kimisa ka mobali bana mto kimisa mobali boli bisanga ya quand on a ça bien que boyebi kenga musala nanga musala na téléphone allô moda oui balobi que copine na devant caméra au sala émission so asili si maman bengo ça va ozali banda d'accord tu kolo ba filmo tindelanga Kisha sana mes potos, hein. À tout à l'heure. Ok. Bon, il va rentrer ton téléphone pour comprendre, nga. Bon, excusez. Bon, il me s'engagne. Il y a un siko, il y a un s'adresser na bana. Pour moi, ça parce que maman il y a baka oise belé. Au moins, on femme seule. Avant na mibali te, avant na mibali te pona bana nde bachaka mibali na bakakama, bakekima. Soko mobali azo hotel pe bana no bazam kota mobali mobali akene ne kaka. Ake kana tika na bana nanga bolingo ya ba mameka mobali akene kana tika na bana nanga mobali akene. Mais ko kende ka mibali ba okende wana pe mama eza pe bien te yo mo si moko lika bachaka. Abota bana 5 mwana tata mwana eza pe din te eza pe bien te moka gi motema ke non lokwa na kati ndako boy bana na bana basi na bana mibali mais mama ni toujours simba te yango to pe sabino bana pe bana bokotaka na makambo ba parent te mwasi na mobali soki balinga so bakaboni boyebi te pourquoi bakaboni bana boyebi te mama na papa bakaboni mpona nini bato mibali so bakaboni bango balika bayebaka vérité
ya séparation na bango makambo nyonso to bayebisaka bato te makambo nyonso to bakoki koyebisa bino bana te boza bana bapapa bakovandisa bino te bandebisa bino ke tala mama nasalanga boye tala papa nasalanga boye toka boye non bakoki koyebisa bino makambo nyonso tu te botika mama à l'aise botala malili mama azolela Olivier esela mpo lobaki o mama otalaki botala ye po ani comprendre mpo na otala botala mama azolela mama alobi botala malili ndenge yango eye boyebaki mama na kati ya ndako bino bobimaka bokenda ya classe bokendaka na bino baklasse mama akenda mpe mosala mama alalaka ye mo na chambre ebongo soki problème mama bi alalaka na ye moko mpo bwana ndako ya monene kuna na province bana mwana presque bana bachambre na bango boza bien ebongo so problème na butu bokuta mama kangami azenge te moto akosengela kopesa ye mai na butu bana bozala mpe moi gentil mama na bino alobi aza na posa oyo mpe lisolo mpe na kobeta na koloba mboka bozali mpo na bana ntango bokota bose retrouve na koloba kaka mboka boza me na koloba nini bakombo te makambo na mobeta eza lisolo eza na Limoges ndeko abengi nga avandaka na Limoges ana mboka na biso na Paris France mama aza na posa basale mwa boye bino bosala ngo na mama te mama za mama bino boza bana et puis okoki jamais kotelemela mama na yo o entre nga na mobali na yo pona mama poni mobali abi yo kende mobali asali mobali atikala oyebi ke yo oza jeune garçon ndeko tu vas toi aussi tu vas épouser toi aussi tu vas épouser une femme tu vas fonder ta famille est-ce que tu connais déjà la personne que tu vas épouser est-ce que la personne que tu vas épouser sera parfaite est-ce que la personne que tu vas épouser c'est cette personne là avec qui tu vas finir ta vie on ne sait jamais tant muso ozopela kwa mama bino ba divorce on ne sait jamais botika muso ko tira ba mama na ba difficulté bino bana botika pe ko tira ba mama na ba difficulté chacun sa vie mama soka sa botio mama bokolio o etikali botika pe mama espace mama passe la vie na ye bolembisanga pardon penza bande bana bolembisanga oui allô madame oui yo ka boye maman s'il te plaît na osala nga émission je te rappelle ah non explication wana s'il te plaît ma belle je suis devant la caméra on se rappelle plus tard s'il te plaît je fais une émission s'il te plaît on se rappelle bisous à plus baza na dimanche bana mama soki aza na papa mama na papa bakabwani vérité bakoyebisa ngo na yo te bakoyebisa vérité te kita tukabwanaki po te eza makambo ya mikolo botikela ngo mikolo mama mikolo eza ya bana te botika kotia bamama na bino mal à l'aise soki mama abotaki mwa aboti yo ya liboso bakabwani na mobali wana aboti ya mibale bakabwani ntango mosusu eza mpe makambo ya famille okoyeba ndenge nini famille mosusu balakela bango mabeki bakobala te ekoza mpe makambo ya famille soki mpe mama moni oboti bana 5 batata 4 batata 5 luka mpe elongi ya nzambe sambela mpo ne sait jamais okoloba mpe kaka bana bana ntango mosusu satan azokɔta mpe na nzela ya bana mpo yo ovanda na mobali te yo ozomona kaka ke bana bayabizalele me bayabizala mabe satan azoleka na nzela ya bana mposa nini ovanda na mobali te mpo eza na bafami mosusu balakela mabe ana ndeko moko ya mwasi ayebisanga bi mama elia nitu biso na famille na biso balakela biso mabe tobalaka te uta bamama na biso baa na mbongo soki otali na famille na biso basi nyonso basi ya mombongo bayeboluka mbongo baza na mbongo me libala ezalaka te bato tout na famille na biso badivorça tout le monde ye mo abetenga lisolo elle s'est remariée 3 fois mais simbaka te abi mama nitu nakosambela mpe nazosambela kaka mais ti lelo résultat eza kaka te eza na bafamille mosusu balakela bango mabe mama ya solo obengani mwana ki eza ya solo mais yo moko otala nani wana nabwaki koyebisa yo nanga sikoy otala émission napesa conseil mpona oteme mpo ya bato mosusu eza na bato mosusu bafamille mosusu balakela yango mabe ke bino bokoki kobala te ke bokoki kobala te ntango ozomona ke bana baza kotungisa boye mibali bazokende ntango mosusu eza bilakeli mabe ya kati ya famille luka elongi ya nzambe luka osambela mosusu ezaka balien familial okende okati kata bao okati milimo mabe sa nini etikisi na nzela ekende bisika bikauka mpo yo sa nini yo continue vie ocontinue kovanda malamu toyeba koluka elongi ya nzambe mpo nzambe nde aleki nyonso on peut faire tout ce qu'on veut tokoki na biso kosala boye tokoki na biso komela masanga tokoki na biso kobina tokoki na biso mais nzambe kaka nde aza final ya makambo nyonso moto nyonso quand tu es dans les problèmes tu es dans les difficultés belelaka nzambe mpo ye nde solution na nyonso nzambe nde aza solution ya nyonso to eza nde nzambe bana mibali nyonso bakende bawa bakala nini bana na yo bake yo mpoma bana na nga mike na oboya bango te mpona mobali akende kaka mobali ake ozwi mosusu bana na yo bana no barapport ya bana na yo
monte que Satan zokotaka na nzela ya bana. Satan zokotaka na nzela ya bana. Po mibali basani mibali baboyaka yo, mibali bakimaka yo, mibali bakendaka mama. Ou bien nini nzoto oskola ngo bien te. Est-ce que oskola ngo bien? Bité hein. On ne sait jamais, tant que moi peut qu'on a peu moins temps sous moi peut te mal moi il faut la moi propre bien ko yeba ko nika nzoto bien ko yeba ko citron ko nika na sama pe kamalamu na sepe ya banyonyo ko yeba ko sukola pe malili ekoti ba mama pe ba osko na ba difficulté ba papa na ba difficulté ka malili ezana ko sukola na ngate banda ko zana ba chauffage bo tia chauffage na kati ndako bo sukola mai bo tia ba chauffage bo sukola mai ba mama bo sukola mai eloko mosusu mpe koza eza négligence nzoto mpe ntango mosusu mpo mibali mpe soki bazoya bazokende ntango mosusu aza na problème mpe na kati ya nzoto ntango mosusu problème eza na kati ya nzoto oza koignore yango ezosalaki osala nini mibali bakendaka mpe mwa ntango mosusu obana ntango mosusu mo oza kati ya nzoto eske nzoto na oyebi yango malamu na nsima kuna osukolaka bien otiaka mpenza mwa gel douche mpenza oniki otie mai oniki ata 4-5 fois osilisi bongo ozwi citron kuna esika na ntango akombo te wana oniki yango na citron oniki yango na citron oniki ntango mosusu mpe mamwa nzoto ezokofelaka ya bana ntango mosusu ya mamwa nzoto oniki yango na citron liboso na nsima liboso na nsima osukoli mpenza mai ebele mapeko ofo kosukola mpenza sukola parfait yango moto esalaka kitoko yango te sukola nzoto mama sukola nzoto be ntango mosusu mpe aleka mwa nzoto tokoyeba mpe kaka bana ntango mosusu mpe aleka mwa nzoto fo basukola nzoto koyeba kobrose monoko koyeba kozala propre komisala bien en tout cas mpona lelo nayebi te naloba nini mpona continue émission oyo na posa merci beaucoup na baabone na ngai namoni baabone boza kobakisama merci beaucoup merci na baoyo mpe baza abone te me batalaka mama oele ya nitu merci na bino merci mingi napesi bino vraiment merci pour grâce na bino nde mama eliane ya kosala baémission naloba so nasala émission ata 5 personnes batalinga 3 personnes bayoka makambo na oloba émission na nga ezaka mpona kobebisa te ezaka mpona kobongisa boyoki préparons-nous pour le mariage topreparaka bajeune obaki na ndako ya mariage obaki na libala tozolakisa bango kolamba tozolakisa bango respect ndenge nini bafanda na mobali ndenge bafanda na belle famille ndenge nini barespectaka ndenge nini libala ezaka libala esimbamaka na mwasi mobali yeba kolinga mobali na yo mwasi yeba korespecte mobali na yo yeba kozala na soumission mpo libala ekende bien mpo libala eza bien botaya maleli omoi maleli ndenge eza libanda ebongaka mwa moto aza na moninga na ye atofiniki kwete mais moto ya naturel wana ezaka eloko mosusu bible elobi mibale baleki moko na malamu bible ya moto ezoloba mibale baleki moko na malamu bana bobima na vie ya baparent botika kotungisa baparent na bino boye bana botika bokende kotanga bible na Ephésiens honore ton père et ta mère bana bilekeli mabe kozala kolo na bino soki boza korespecte baparent na bino te bozomona loko eza baje te mama moko te akotema na loka mwana me nzambe alola soki mama azolela soki papa azolela nzambe ntango akotala apesi punition boyebi lisolo ya nini ya nani oyo alangwaki te na nini na bible boyebi lisolo wana te botanga na bible ti mpo na lelo na moni tosuki wana bana botika kotungisa baparent botika kotungisa baparent botika baparent bavive bavi na bango baparent mpe ndeko mwasi bana 5 bapapa misato yo moko mpe luka elongi ya nzambe mama na ngai linga oyeba mpona nini kaka badivorce kokabwana malgré mpe basysteme na oyaka nango yako tovanda mais ezaka kovandaka na mibali bozokabwana kaka na mibali linga oyeba malédiction euti wapi na famille ya papa to na famille ya mama to eza mpe yo moko mpo tokokosa mpe bafamille makambo nzoka mpe eza nango yo moko mpona lelo mama eliani to tosuki awa bokende kotala bi mpo tocontinue ndenge nalobi tocontinue boyebisanga nde mama abengani mwana asali malamu to asali mabe mwana aza 19 aza mwana mobali mpo atelemelaki mobali nde basala nini anga bundisa mobali moto apesaka bilenge angelingeli encore mobali nasa meli maxi bien-être bilenge angelingeli mwana na malili boye yo osalaki yo mobali ya mama keni siko mama tio libanda mpona continue émission oyo nasengela ya bino bosala nini botielanga bacommentaire mpona kokosala nini na kocontinue émission mpona lelo tosuki nde naloba question oza na besoin service traiteur on a besoin mariage na vraiment à qualité mariage na yo ezala bien une journée inoubliable benga mama ile ya nitu service traité de conseil à Providence. Numéro de téléphone 06 15 31 69 90. Faites-moi confiance et vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez être satisfait parce qu'il y a Dieu qui fait des choses parfaites. Un être humain ne peut pas faire des choses parfaites.
Merci beaucoup. Nzamba zana bino. Tata nzamba kalusa kumuna. Mungu abariki. Nzamba nubenisha. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Nzamba nubenisha. Mungu wa chocolate. Nzamba nubenisha nini bana betu bons. Dina lando merci beaucoup pour na libaya ma copine. Merci beaucoup. So za posa wala tolokwa maman ile ni tu benga ngana personne numéro téléphone ya Dina Moda. Mubana bakina benga ke Dina lando tena benga ke Dina Ngolo. OK, to longole ka Dina Ngolo to cheka Dina Aurélien Kas. Ba gros bisous na bien surtout. Nzamba nubenisha nini bana betu bons. Bye bye.